La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. Baye oyo tolingaka mingi mbote esika bozali, tolingi bino vraiment ya solo. Po tozo salaka musala oyo bopesa biso. Biso yeyo lisusu na mboka ya Kisantu. Toye toujours koluka oyo ya biso papa Bobo oyo tosololaka ne. Balandi ya RTDSK na balandi ya JKV topesi bino mbote et puis balandi ya Info 16 mbote lisusu mbote bo continuer ko s'abonner tokosenga bolanda émission oyo na bokebi nyonso na émission oyo makambo elobamaka awa nde tolobaka ko bomemako mingi na bonzoto te po na émission oyo tozalaka mwa trop molimo pona zala kaka na parole ngai moko te tozali na papa Bobo Matula ye tosololaka ne makambo ebele surtout oyo etali mokili na biso makambo ezoleka na mokili makambo oyo ezali koya makambo pe oyo ezali kosalema na kembangu kopesa ye mbote esika zali mbote papa journaliste mbote mingi papa Bobo Matula boni santé bon nangolo ya tata kimi ezali tata ye moko kolo mokili yende mobateli na biso azobomba biso toza kimia voilà kimia ezali ye mobateli mutu azobomba biso kimia ezali boni mikolo ebele bato bazo réclamer bazomona yo lisusu te bato balobi banda opesaki biso message ya ndayuswa pardon pongi ya 3 jours depuis opesaki biso message wana ozomona na lisusu te ezali ponani matondo mingi liboso tokosenga nanu pa ye moko tata nzambe papa journaliste na bino bandeko ba cameraman bozela nanu po mutuno tuni na kozongisela yo mais na senga nanu pa ye moko tata kolo mokili oyo apesinga mukumba oyo ye moko ayoka ndenge ata ayebi ndenge toza awa ayebi na ye me fona senga lisusu yango nde matondo na kombo ya tata nzambe tata mokeli yo nde okela likolo mpe na se mokili oyo mabele eza ya yo likolo eza ya yo yo nde moto osala yango biso bana na yo opesi biso mokili toniata mabele na yo mpe tokumisa nde yo yango nasengi mpa na yo tata mokeli opesi ngai mokumba ngai nasengi mpa na yo lisusu nasengi ndenge opesaki ngai mokumba oyo ngai mokili mobimba ndenge nazonyokwama na kimosuni soki na kimosuni mbele nakoki te me yo nde tata nde moto ozobomba ngai nasengi nguya na yo yo nde mobateli na biso yango nasengi na émission oyo ezoleka lelo na oyo pesi ngai tango oyo yo moko tata mokeli ozokoyela ngai yango nde na fona loba ata babengi ndenge bazoloba na mokili ke liboma ya tata kimbangu ngai pe nasengi pa na yo tata nzambe mokeli opesa ngai kimia yango ya mokili mobimba oyo baza na bana oyo balongi yango nde opesa bango esengo oyo moko nde kolo mokili opesi nga likambo yango na panza mokili yango nasengi nguya na yo ekita pona mokili eseka esepela elongo na yo moko nzambe yango nasengi nguya na yo na kombo ya tata pe mwana pe molimo mosanto matondo ingeta matondo ingeta na ba oyo bazolanda biso voilà papa tokeyi toyoka réponse ya motuna na biso ya liboso motuna ngo ezali ete ozomona na lisusu te banda tosololaki lisolo ya ndayuswa ngi ya 3 jours
outi lelo ozomona na société ezali pour matondo mingi papa journaliste nayoki yo moko kaka pete moto otuninga mituna oyo ebele bazobenga papa bobo ozoyoka na lisusu te ozomona lisusu te ozosala so émission te mpona nini le message ngai nasalaka mission na mitinda ya tata soki alobi sala boye yango nde nakokisaka ngai nde nabangaka nde nzambe bato oyo toza na mokili tobanga na biso nzambe te ebele tobanga nzambe te mpona nini bato bamosusu bakota na bango na bakode mpo ayebi ke ye aza ne magenoire aza ne akota na kode oyo ye ayebi moya banga ne nzambe eza te yango nasengi bino bana ya mokili mobimba bisika bozali nasengi bino nzambe tata azala na biso tango oyo yango nde azolakisa monene na ye na mokili mobimba po toyeba ke nzambe azali yango nasengi nzambe mbote mingi na mokili mobimba émission lelo oyo toza nango nazwaki yango parti kaka ya 4 mois lelo toza le 19 5 mois 2022 mais émission oyo toyona tosala yango na 4 mois toyona tosala yango ezali le 9 toyona tosala yango le 9 na 4 mois mais badate yango mikolo nyonso nazoyoka message mikolo kutu nayoki kaka nzambe mokili azobimela ngai kaka po asala mokili tata Kimbangu kutu mikolo oyo apemi mpona nini nzambe mokili oyo makambo oyo lelo ngai nakobimisa bon bato oyo bazofinga nga papa bobo liboma donc bakobakisela nga liboma mais liboma na nga ekosila kaka na 2023 soki pongi esili liboma na nga esili soki tolali tolamoki liboma na nga esili yango nde liboma ekosila na 2023 yango nde yo moko ozoconfirme biso ke oza liboma kasi bazofinga nga liboma bongo sikoyo nakoloba nini bango bazofinga nga papa bo babeli liboma liboma tata Kimbangu mutatekelaki ngai te bongo sikoyo nakosala ndenge ndenge biso toyaka nde tozoyepa na yo tokuti madame na yo tokuti bana na yo tokuti bato nyonso ambiance nyonso eza normal eza likambo moko tozoloba oyo eza ya boye ezoleka na boye ndenge nini mbala moko koma liboma nga na omona liboma te bongo bato bazofinga ke pa bobo akomi liboma bazokoma mpe na telefone bolanda ye te akomi liboma azoloba lokuta bongo nakosala nini papa yango nde sikoyo lelo oyo nakoloba susu oyo bakobenganga so liboma te tokutana lelo message oyo ekokomisa vrai liboma nalobaka nde wana oyo ekobimisa vrai liboma ezali nini matondo mingi message nazwaki eliboso nanu ndenge nakomisi nzambe tata nzambe mokili ayaki na ndako ayi kozwa ngai amemi nga na mboka moko boye mboka moko tozokende tozotambola na ye tozotambola papa moko boye tata Kimbangu kutu te mais tata nzambe aye kozwa ngai tozotambola ntango tokomi na barrière moko boye ndenge kaka bana Kimbangisa batiaka barrière ndenge tokendaka nkamba ndenge batiaka barrière sikoyo papa moko azalaki wana ntango papa mpo nga nazalaki na nsima ye papa ngo azalaki liboso tozolandana kaka mais azalaki mwana mobali papa ngo ntango sikoyo tokomi na barrière papa wana mbala moko alonge na barrière akomi mopanzi biso toleki sikoyo ntango topusa liboso alobi ndenge nini papa bino boleki kaka boye azoloba na ngai sikoyo azoloba kupa papa wana te sikoyo azoloba kaka pa na ngai ndenge nini papa yo oleki ndenge nini oleki fale ozana Kimbangu eza te oleki kaka boye po ya nini papa alobi toke kolanda ye te toleki ti tokomi na ndako amemi nga na ndako moko boye tokoti ntango tokoti alobi namoni moto moko alalaki batiaki nde te batiaki badra
mutu wana balalisaki bafinikaki liputa me elongi bafinikaki yango te bafinika yango puta kaka yobo oyo bakondelaka bato badra sikoyo ezalaki neti ya pembe bafinikaki liputa sikoyo ntango tokomi na ndaku alobi ke talaki mbangu yeyo mbangu nde oyo alalisi kimbangu yeyo lamusa ye bala moko papa wana zotinda nga lamusa ye bala moko na simbi kota mutu nazo lamusa papa kimbangu bala moko papa kimbangu afongole miso miso ezalaki ya kokangama miso efongwami atali afongoli miso mbala moko alobi ke tutisa ye elongi na yo na ye botutana elongi ndenge don soto ko comprendre to pesa na neti bizu bot elongi siko oya ye siko alobi nanga tu botutisa na elongi mbala moko na ye afabaki alala ye kaka azalika ya kolala siko miso efongami ne tozo tala na boye mbala moko to tusine be elongi bange na yoki kaka tata alobi ke lelo oyo yango ne batu batu mususu na yebisa kutu makambo ngo balobi ke papa poko loba te bakobenga ko kaliboma mais bongo sikoyo ata babenga liboma eza emission yanga te oyo eza makambo ya nzambe ka muta yebi ekosukela ndenge nini ekozaela ndenge nini ponga na sala mokili te o sala mokili muta azopesa nga likambo yango lelo oyo tata kimbango lobi nzambe tata wana sikoyo muta azolobela ngai tata wana azoloba boyeke tango oyo soki olingi oza na problème soit oza na likambo belela ngai nzambe tata kobenga susu kimbangu te kimbangu afani na nzoto na yo lelo oyo soki likambo benga kaka nga nzambe tata azopesa nga explication kimbangu afani na nzoto na yo nalamuki boye na ndoto na bengi bandeko mususu na PCP date yango ezalaki le 25 na 4 mois na 2022 nalamuki na bondeli nga tata kimbangu nzambe mokeli sikoyo mokolo mususu tango na yoki kaka tata kimbangu ye alobi ke ngai nazoya na pigeon nazofanda elongo na yo date yango pe musu ezali nazokomaka ba date yango nazokomaka ezalaki pe le 11 na 4 mois tango aya kopesa nga ba rapport wana le 11 na 4 mois 2022 yango sikoyo telema sikoyo mikolo oyo makambo ebele nzambe mokeli azoyela ngai sikoyo tango nazoloba mokili ke tala makambo nazomona bandeko mosusu baloba papa makambo eza danger tata kimbangu tango avaya apesa nga likambo ngo apesa nga badati oyo ya kega nazoya na pigeon nazofana na nzoto na yo tango apesa nga likambo ngai nakotongola 3 ndako nakotonga ya munene nakotongela 3 ndako okobengama mokonzi ya kutimi na ngai na mboka Afrika mokili mobimba bakotosa nde yo ngai mokolo wana atambusi ngai tala Afrika na ngai bisika nyonso bazali atambusi nga mokili mobimba mboka nyonso azotambusa mabele oyo soki makambo ngai na kati makambo esili ba limite nyonso ya mabele yonde mutu okubanda ko bongisela ngo na mabota nyonso oyo mabele onga na pesa bango mabele chaque libota soki lelo ntuma mvemba mabele na ye limite abandaki na maye limite donc azaki na singa na ye mais siko abandaki na mayi abani na mayi omoni awa mabele oyo ti kuna akati boy dozokende boy ti awa oyo famille intel mabele oyo banda awa ti kuna oyo famille intel yonde mutu okubanda ko pesa
limiti chaque bateau limiti na bango yango yo wana sikoyo yango yango bato baloba ke bako bengo kaliboma yango sikoyo yango te voilà tokende nano na eloko moko nano po tolobaka chaque emoniseli ezaka pe na makambo nango mais omoni te ke ntango ozoloba déjà ke okei na papa wana bokomi balobi fungola dra wana sko otutisa munoko non na munoko ya kimbangu qu'est-ce que quelque part wana monte ke eza signe ya homosexualité te mibali na mibali batutisa na munoko monte ke eza signe ya ki homosexuel biso tokendaki tokutisa munoko te tanto nete mwasi batutisa elongi yo ezalaka pe na mayele mpona kotuna mituna voilà non ngala zoloba boye po eza bato bakotuna tokozwa baquestion baforme ebele omona moto alobi omoni teke misu na misu matoyi na matoyi omoni eza malamu te ngai bapesaki ngai botala na misu nde elongi nde yango nde balobi tala misu ntango afongoli misu misu na ye ezalaki ya kokangama sikoyo tata wana lobi ke lamusa ye na ningisi papa kimbangu alamuki atali misu sikoyo ngai na ye misu etalani voilà omoni ke malamu yo moko ndeko expliquer et faciliter biso merci beaucoup voilà tango siko lobi lisu eloko mibale bolobi kobondelaka lisusu na kombo ya kimbangu te me banda kobondela ngai papa mokeli omonteke bato bamesana koleka par kanali ya kimbangu mutu nyonso ayebi ke tosambelaka nzambe na kanali ya kimbangu siko bakobanda oleka lisusu na kanali wana te ubi eza kaka yo moko bato oyo babondelaka na nzela kimbangu bakontinue me yo obondela kaka papa mokeli ubi bato nyonso babanda obondela kaka papa mokeli wana eza émission wana tata mutu apesi nga makanisi wana ezali makanisi oyo nzambe mutu apesi ngai makanisi wana tata lobi kimbangu oyo bakoluka bakoya komona ye na nzoto na yo ngai nde na yoki yango nde bato tango napesaki bandeko oyo baza bakomaka badati na ba air oyo baza libanda ya mboka napesaka bango soki na zwi makambo napesi bokoma dati yango tala makambo na moni yango siko bandeko balobike makombe eza minene bakobenga yo kaka liboma yango nalobike lokola tokoma kaka na suka ponga pe na pema na ngai yango nde ngai nasengai pa nzambe tata donc tata kimbangu tanga epesa inga ke yebisa mokili bisika bana nanga bazali batya nzembo oyo ya moto etumba biloko nyonso ya monguni ya satana oyo yango nakopesa nzembo wana kotya na émission oyo nzambe apesaki ngai napelisi moto na mokili mobimba mpo baluka nga nzambe kimbangu apesi ngai alubi moto oyo nani wana nzembo wana soki nani mutayamba na kisasa batisa moto papa ezikisa biloko nyonso ale moloto tata kimbangu apesi ngai nzembo wana aye koyebisa ngai ke yebisa mokili nzembo oyo napesi yo bandako nyonso oyo bana nanga baza batya nzembo wana babetaka ngo ntango nyonso moto oyo epelisa biloko nyonso ya mabe na mokili oyo me ntango oyo kimbangu sikoyo bakoluka ngai me bakomona ye te aza plasi nini bakoluka ngai kimbangu bakoluka ngai bakomona ngai te me oyo baza ya ngai bakoluka nga bakomona nga na pete me oyo baza ya ngai te bakosala boye bakomona ngai te yango sikoyo makambo oyo sikoyo lokola eza mine telema tokomi sikoyo nga mpe nasengi pa ya ye moko nzambe mokeli nasengi vraiment mokili oyo lokola nga nazonyokwama mpona mokili ngenge tata kimbangu afongoli kadene na madimba na mokili mobimba na lobi tango napesa leta ayoka na yete kadena wana efongomaki na 2020 na 6 mois na 4 heures minduke beta awa na kesantu oyo bayoka ngo bayoka na 4 heures
na 2020 na 6 mois afongoli cadena po bitumba oyo nyonso oyo namba sana tango afongoli yango makambo nyonso oyo tataki mbango lati nzoto oyo po afongola Afrika mobimba pona nini esengo na mboka Afrika ngai nde mutu apesi nga mukumba wana mesi ko batu babenga liboma yango nde na pesi yo yango nde mesi koyo papa batu nyonso te babenga yo liboma wana ngai mutu naza na yo na koyebisa yo eza na ba oyo bakobenga yo na ba oyo bakobenga yo te me na ba oyo bazo ndimaki makambo oyo zo sakola eza ya solo est-ce que ba continuer kaka kobondela papa mokeli ou bien babondela ka toujours na nzela ya mvuluzi kimbangu oyo wana onga na lobi o wana eza ya bango te wana eza ya ngai kaka tata kimbangu nga na bela ka tata kimbangu me wana explication wana na yoki epa ya nzambe mokeli ndenga zo yela mikolo tata kimbangu soka za na nzoto oyo donc ezala mokili fa mona ke bato musutango zo leka bazo benga yo bo wana bon nakobomba pe lisusu pete donc tango susu oyo eza susu ya kobomba makambo eza sote donc nakobomba tata nzambe mokela lobi na ngai boye yo nazo pesa yo mokonzi kibokonzi okotambusa mokili oyo babengi Afrika yo babengi yo ngana pesi yo kombo roi divin roi divin na yebite o bango bazana mayere na yebite roi divin lingo la kisanini tata nzambe mokeli na kaka ayaki ko pesa ngango kaka explication wana na 5 mois kaka na 4 mois tango ayaki ko pesa nga na yoika batu bazo bela nzambe nani na likolo batu bazo yemba ko nzembo mokonzi roi divin na mona kana ndoto nzambe mokeli tango ye alobike yo okobengama roi divin na pesi yo mokili oyo babengi yo nde moto zongisilinga bonzambe oyo nga na kela na mokili ya 4 kona yo nzambe déjà appointé nzambe oyo akela mokili alobi ko ozongisilinga bonzambe oyo ngai na kela na mokili ozongisilinga yango ya 4 kona ozongisilinga batu na batu basambeli nzambe na bango oyo bayoki nzambe azopesa ngai explication o balandi yo bazolanda yo bazozonga na batu na bonzambe na bango yango sikoyo nzambe apesi nga likabo alobi ke yo obengami roi divin na yebite yo muto tanga ponga na tanga na ngate roi divin soke lingo la kisanini yo muto yebi na yebite bon selon ba connaissance na ngai na mwanda mo papa Bobo Matula balobi mikolo asuka nde roi divin akoya roi divin wana akozala na esprit bapesa ye force ya spiritualité akozala na force scientifique akozala na force ekoyela ngai donc akozala na 3 pouvoirs pardon pouvoir scientifique pouvoir spirituel pouvoir na oyo ezali physique wana c'est l'obé explication ya biso oyo toyebi sikoyo yo aussi okokisi ba pouvoir wana to avec le temps de ba pouvoir wana ekoya wana siko wana ngai nazokokisa kaka makambo oyo mage mususu ndenge batu bazolobake kolobate donc nakoloba kaka po eza ngai tenga na sala mokelite ndenge nzambe alobi nzambe o mokeli azoyebe mikolo yeka mutu azoyela ngai tataki mbango azoloba lisusu kutu te ye moko nzambe mokeli azoyela ngai tataki mbango azoloba susu te tataki mbango azoloba susu te nzambe mokeli azoloba ke mokonzi oyo akotambusa mboka oyo makambo nyonso efongameli na kati na Congo oyo akotambusa Congo ava asala ndenge azolakisa ndenge bazosala banzela nzela elikolo ba prince ya likolo na banzela ya mabele donc tango zotambusa ngai azolakisa nga omoni ba prince ndenge zosalama na likolo omoni ba prince ndenge zosalama na mabele avant mokonzi asalisa musala wana
yo bokozala na un contact donc fa pesa yo rapport yo sengi pa bisimbi osengi pa bakoko yo opesi nzela asalisi musala ndenge papa nzambe oyo akela mokili azopesa nga makambo yango ziku mususu nazomona ke na bomba ya musa nakobomba nanga sute donc na yo kaka nzambe asala oyo ye moko alobi po ngai na sala mokili te ye moko nzambe mutasala mokili apesi ngai likambo oyo na loba na mokili mobimba yango nde nazoloba na mokili mobimba bayoka oyo bayoki oyo nzambe tata oyo bakoyoka te bayoki te tango tata kimbangu apesa inga likambo mokonzi ya mboka oyo wazotala mokonzi mboka oyo ndenga kotammusela ngo oteya ye ndenga kotammusela ngo bato bamona ke soko kei kuna bakopesa mbongo swati bakosala yo mabe kokende te natika na ngai tata kimbangu papesa nga emo eleki tata lobi koluka susu leta te tango sikoyo turu oyo tata kimbangu alobi boye kene ko yebisa chef de secteur place yo botemela na lunzadi na secteur ya Mbanza-Nsanda makambo nyonso natika na Mbanza-Nsanda kene ko yebisa chef de secteur bami yebela makambo oyo ngai nazosala mokili mobimba bakotosa moyindo bakotosa mabele ya Mbanza-Nsanda na nkamba na mboka oyo ngai nasaleli misala Mbanza-Nsanda musala nyonso natika na Mbanza-Nsanda yango nde yo kokisili ngai yango ngai makambo nyonso na fongoli kende ko yebisa chef de secteur na kenda ki pa chef de secteur a komi makambo nyonso natikili ye a komi na badate bayebisi ate ya groupement 4 groupement eza na secteur ya Lunzadi ayebisa ba chef de groupement ate ya bango bamboka oyo wana ke mutu oyo nzambe apesi charge ya mokili abengami tata makumbu matula ndombasi kaka oyo boyebi oyo bozobenga ye liboma ye wana nzambe apesi ye mukumba na ke pa chef de secteur na le secteur Lunzadi akomi badate akokende pa administrateur du territoire ya Mbanza Ngungu akene koyebisa ye rapport yango bango bakoma ngo lisusu bakoluka ngai te ngai wana eza ya ngai te ngai nazoloba oyo ngai nazoyoka pa ya nzambe sikoyo tata nzambe le de oyo nzambe mokeli nazalaki na kisasa le de kaka na 5 mois ebangisaki ngai na bangaki fort donc likambo oyo soki nayoki pa nzambe na bangaka nzambe na bangaka tata nzambe le de kaka oyo nazalaki na Kinshasa nzambe alobi ke mwana na ngai yebisa libota na yo famille na yo oyo botemeli na clan na yo yebisa ke tata na yo na clan na bango oyo babotemeli bami yebela makambo oyo nga na pesi na libota na bango na nzoto na yo mokili oyo na komi deja na suka etikali mokie makambo esila bami yebela oyo baza mabe bami yebela ke makambo nyonso ya mabe ekozala susu te na mboko oyo oyo baza ya malamu bami yebela ke nzambe apesi esengo na mokili kende kote ya bango makambo nyonso oyo ngai na tiki na mokili po mokili bamona monene na nzambe ngai na pesi yango na nzoto na yo kende koyebisa kitata na yo kende koyebisa famille na yo ebangisaki ngai nazalaki na Kisasa na njili kuna nazalaki na njili na Kisasa ebangisaki ngai nake na papa kuna afandisa famille ate ya bango na yebisa bango tala boye nake pe na famille na ngai dongi ngai famille na ngai clan na ngai Ntumba Mvemba na mboka ya Lunchi kuna ni mabele na biso oyo batikela biso nzambe atikela biso ngai Ntumba Mvemba mabele oyo batikela biso batekango nyonso tata Kimbangu lobi yebisa mokili na yo babele bazo benga ngai zela nano na bongo na koma nano wana tango na komi na mboka pa ya papa asangisi libota ayebisi bango tala makambo nzambe batindi mwana batindi epa nzambe tosanga na biso nyonso boyeba makambo oyo ezoya bazala
nakediba te makambo oyo ezoya yango mpe lisusu ngai nazopanza susu mokili bisika nyonso libota na ngai ezali ya ntumba mvemba bamiyebela makambo oyo oza na mabe na yo soko osengi bolimisi nzambe alimisi yo mais soki okontinue mabe na yo etali yo bisika nyonso ntumba mvemba eswati kinseke boko bakota ntumba mvemba bato vila nyonso topanzana mokili mobimba topanzana ezate tanto tozaka awa na kisantu bisika nyonso bazali mutu nyonso amilengele sikoyo kuna na Mbenza Lukeni na 3e millénaire libota ya tata na ngai 3e millénaire Mbenza Lukeni na mboka ya Nzimba na mabele ya Nsanda na mboka ya Nzimba yango nakendaki sikoyo tango tata alobi na ngai likambo oyo elengisaki ngai ke yebisa libota na yo na kitata na yo ebangisaki nga yango siko atini nga susu pa chef de secteur nakena ko yebisa secteur ya Lunzadi bayeba ke makambo nga na tiki na Mbayansanda na nzoto na yo mokili mobimba fo bayeba yo ndenge bapeseli ngai yango ndeko sikoyo tangu batu mususu bazobenga ngai bazobenga papa bobo yo solaka na tata Kimbangu kota ese mabele bazoteka koto bazoteka mabele yango na tata Kimbangu alobi ke yebisa mokili mabele bamemaka ngo te émission oyo problème ya mission oyo tata Kimbangu apesaki ngai pena pona na sala émission na date oyo toneto sala émission pona mabele bato ebele ezala awa na kisantu ezala wapi ezala mokili oyo Afrika nyonso mabele bazoteka na oya yo te ozoteka mabele ya mutu limiti batiela yo awa siko yo leki na limiti wana po ozwa kaka mbongo tata Kimbangu alobi ngai mokili ndenge nazosokola ngo bambongo oyo batekili mabele ya bato nzoka tata Nzambe pe tangu bateka mabele nzoka monaka nzoka pe tangu bazobunda bazoswana nzoka Nzambe bazomona donc makambo eza mawe donc lokola bato bazoseka ngai boseka na bino boseka Nzambe alobi bato oyo bamisombeli mabele malutaridi osomi mabele na ndenge ya normali ça va soko somi na mabele mabele oyo batekili soki mabele wana eza ya mutu wana teki mabele wana eza ya yete mawa papa lobi bambongo wana oyo basimbi pona mabele basomba ta bangombe oyo ya mibimba ndenge yo za wana soko toki mabele somba ta 5 ngombe lobi ole moko olobi kuna ole moko lobi kuna ole moko ngombe ntabate po ntabeza muke ngombe osoma ngombe olia bangombe mbongo wana kotoko kende ezate po tango tozoka na ndauswa mbongo na kokenda ngo wapi okomema ngo bien okotika ngo paleki na yo swati te pa mwasi na yo mbongo wana okosala ndeni natuni nanu yo wana tozela nanu événement papa tozo solola oui ba message ezobima mais na place moko oyo ngai esala nga pasi pe eko continuer ko sala pasi eko betsa pe baninga mabaku lelo ba roi divin babima ebele na ebite soki oyebi yango bato babima ebele ba roi divin na ko citer ndeko na biso banda ko leka pe kaka na info 16 awa ayebisa biso ke Nzamba lakisa ye roi divin eza prophète Dodi azana limité na 4e mairie na ebite so yebi loba na yo papa voilà ye pa bimaka ke yazali roi divin na meki kozonge la signification ya roi divin mokie ezali mutu akoya na pouvoir politique scientifique na spirituel 3 pouvoir wana nde akoya nango Skoyo, côté au roi divin, côté au roi divin, côté au roi divin, côté au roi divin. Sko tokoye ba roi divin ya malamu ndengeni. Papa wana fo benga ye moko Nzambe mutu azopesa batu na ye barua ngai te. Ngai tangu yo bandai ko yapa na ngai awa. Oyoka ki makambo oyo. Oyoka ki non, nazape surpris ya oyoka. Hapo ngo sikoi.
bongo o ngana yoki nzambe azoyela yo alobi oh kasi tokoma kaka soki tokomi ava pe ngana lobi teke bobenga ngarwa bongo ngana lobi bongo ke bobenga ngarwa ngana lobi teke bobenga ngarwa ke otosa ngai ke mfumu te ngana lobi teke tosa nga mfumu te ngana lobi kaka ongana yoki pa nzambe nzambe soko lokola azokosa na ye bongo siko tokoma kaka na suka soki tokomi na suka nzambe akosi na ye bongo yoko benga kaka rwa bongo ngana lobi kaka benga kaka rwa te tokoma na suka nde likambo o nzambe asali na ndayo so ya pongi ya 3 jours soki to leki na sima kuna barua wana kotelama yango ne boko benga yerwa yango nde ngana lobi te ko ondima ko zo ba risque ya ko annoncer makambo minene nde wana pona ni ngai nzambe na fona banga nzambe men mutu nako banga yete nzambe nde mutu soka lobi na ngai fona banga likambo soki na yoki kaka pa nzambe danger fona banga nako banga mutu te fona banga nzambe oyo asali ndenge nazo loba na mokili likambo oyo babenga Afrika ngai ne mutu na fongole ezala kutu nkamba kutu mize wana na yebisaki yote oyoka kite mize wana vaye efongwa matatake mbangu le 6 avril abenga yaka mbangu soki na kenda kate fimbo ngana tutamaka ndenge na banako tutama yo yebi ndenge na banako tutama me mize kaka wana ngana sungi papa Simoki Mbangu o aza kuna na sungi ye ndenge ba yebisaki Alexanga na mokili abangaki lingomba po tanto lingombe sa abangaki lingomba po soki alobi donc talaka lingomba lokola bato mabe baza mingi donc bangaki na ye pona nini na pesi ye makambo nyonso me na molimo yambaka ngai na molimo ko comprendre te ninga yambaka ninga tosaka ngai me sikoyo na kimusuni soka bimisi boye tando lingombe ko mona ye mabe yango bombaki ozoyoka ekasi wana tuzolobela papa kiangani no kasi ko oyo ngai tangu bitumba wana ya pona mize fongwama tataki Mbangu alataki nzoto oyo iye moko aza témoin bapesaki yaki témoin azala témoin na nzoto oyo ngai tataki Mbangu mokili mobimba tangu na yebisaki aye kotikela nga 4 chiffres 35 na 49 oyokaki te tangu na tunaki na nkamba oyokaki te ke ye moko alobike ngai mutu na yaki tangu ayaka bon mikolo nyonso na lobake papa Simoki Mbangu tangu na lobike a changer pe kombo lingomba peti lelo na ba changer kombo teke Simoki Mbangu kiangani ka bazobenga ye kiangani Kimbangu kiangani aza wapi oyo biso Kimbangu na biso za Kimbangu kiangani te o ngana lobaki balongola kombo wana ya Kimbangu kiangani bazo continuer ka Kimbangu kiangani bazo continuer ka Kimbangu kiangani ngai mutu na tei bapesinga te ya ndeko na yo bazo changer kaka te balongola kombo ya Yesu Kristo bazo changer kaka te kiangani bongo na koloba nini tata nzambe alobike fana na yo siko fale ba chaneti kombo nini Kimbangu kiamu ka kiangani ku Kimbangu kiamu kia kangani ko Kimbangu na biso Kimbangu oyo aza awa na mboka Afrika oyo moni pass Kimbangu na biso Kimbangu kiangani te tata Kimbangu alobi nanga kene ko yebisa ndeko ne makambo ebele na lobi ayi alobi adoze kaka nzamba kata makambo po ye aza témoin nanga biloko oyo wuti likolo mutu mususu barwa divin oyo bazwi biloko oyo wuti pa nzambe na likolo baza wapi ozwaki yango kene kotika na nkamba na mize ozwaki yango barwa divin oyo bazwi biloko pa ya nzambe na likolo oyo kwei na mabele oyo kende kotika na nkamba ozwaki yango barwa divin yango ozwaki yango te biso tolotela ka bino barwa divin batobo yebi biso to yebi te kasi yo kasi mutu oyebi barwa divin ndenge ngana yebi na ngabango te nde nazoloba boye même na internet boye bato belé babenga yo bamisusu pe ba collègue no barwa divin bazo pe ba courage babenga o no yo te roi divin ngai nde roi divin bon nga lobika ke ngai essentiel kaka nonsi ekende nga lobite ke babenga nga mukonzi nga lobite babenga mukonzi essentiel kaka makambo oyo na yoki pa ya nzambe
yango fona loba popo to miyebela kote tozo kende nzambe nenga te yingai kezala mokonzi oyo akozala na mboka oyo bokozala na contact avant sala likambo ya kosala biloko na mokili oyo yonde mutu fo senga panza pa ya bisimbi osengi pa na nzambe nzambe na ba ancêtre na biso na bisimbi na ba angelu na biso bakozala na contact na bato oyo fo basala musala wana oyo na yoki pa ya nzambe yango wana. Voilà, donc soto ko comprendre place wana tozokende 2023 pongi à 3 jours ndayoswa après ndayoswa événement musu tozosela na mboka oyo ezali élection oyo tozosala seni ezosala ezo organiser ba élection donc mokondi okobima na seni nde boko travailler na ye oyo tata kimbangu gouvernement tata kimbangu na yebisaki yo na lakisaki yo bisika telemisaki yango na nzali malawo ba bengi nzali nkisi tata kimbangu wa changeaki kombo nzali malawo nzali nkisi te awa ngai na fani na kimboka ya Kisantu kombo ya mboka dongo sikoyo Santu Toma bana Kisantu o baza awa fo ba yeba ke Santu Toma po tata kimbangu apesa ki mwana moko awa mwana kasi na kombo ya Santu Toma azana Kisantu awa kombo na ye Santu Toma tata kimbangu apesa ki mwana nkasi na ngai apesi kombo mwana na ngai tala mwana nkasi oyo kombo na ye Santu Toma bokamona bokakui kila yango sikonga na fani na Santu na mboka Santu Toma awa na Kisantu poto avato ndima yango makambu eye po siko lokole ezate moto ndima ezate bongo siko to ndima ndengeni yango to monite bongo to ndima ndengeni toujours bakie ba ndima nanu te mais biso tozo lobela kaka oyo ekoya biso tozo tala yo lobi gouvernement ekobima à partir anzadi malawo biso sko oyo biso to lobela biso bato misu mibale boya tozo lobela gouvernement ebimaka na seni. Donc président oyo akobima na seni yende yo okobanda ko conseiller ala ndaka no okosalela boye okozongisela boye okozongisa boye po peut-être ezalaka penza balobiki akobima na nzadi malawo mais nzadi malawo peut-être na ba forme mususu ko hipe kozala seni ame kasi oyo kaka nzamba atiaki na pouvoir wana afanisaki na kiti pardon o afanisaki na kiti nzambe apesaki déjà annonce que tango président mokonzi oyo gouvernement na ngai ezo telema bokozala na ye contact yo na ye likambo nyonso akosala mokili mobimba mpona kotonga Afrika nyonso donc yo okozala na ye contact mbala moko tango azosala likambo yo fo yeba likambo yango osengi pa na ngai na bisimbo eza na mokili oyo fo ba ndenge bazosala nzela yo zo mona kake ba maçon bazosala o ba ingénieur bazosala nzoka ba oyo bakufi pe o ba wei na biso baza en contact na ba maçon wana ba ingénieur wana bisimbi pe oyo ba talimboka oyo baza en contact na ba ingénieur wana yango nzambe apesi ngai yango mususu yango na bana donc na bomba ebele soki na bandi yango donc ekosila pe kaka te pona nini tango nyonso na yoka ka makambo ebele bongo sikoyo bona bomba na bomba ka sikoyo tata kimbangu tango bana ko tutanga kutu sikoyo tutanga sutu bongo nzambe mokela zo yela ka yo sikoyo ngai wana problème te wana is un problème. Sikoyo donc ndé ozawana faut se préparer déjà soit au travailler na fachite soit au travailler na fayulu. Soit travailler na fayulu te pour bango bato baza ba candidat président de la République soit au travailler na Matata Ponyo soit Matata Ponyo te au travailler na Moïse Katumbi bango ndé baza ba candidat oyo bakobima men yo moko sko neti na tolongona na molimo na bonzo to boye oko osepela neti na kandidani wana na kandida wana kuna ngana zate kuna ngai kandida oyo ngana yebika ka tata kimbangu soka telemisi yango ngai nde wana sikoyo oyo wana kuna na zate makamo wana soki kaka tata asilisi likambo yango simane tomoni o papa bobo banoko loba solo obe papa bobo banoko kosa biso yango ne ngai na lingi sikoyo kaka nde bongo ngana lingana ko loba te papa na lingana ko loba te voilà mais malgré linga ko loba te mais mission oza nango na kilo nango ezo senga kaka fo loba po mission eza tellement munene mais zo senga yo soko zo loba te
moi pe biso oyo tozolanda yo to tozomona yo toyeba mission na yo ezali te sikoyo la fois passée lobaki ke mangomba ebele ekokangama nango angomba ebele olobi mangomba ebele ekokangama nango lingomba kaka moko oyo ekotikala eza na kombo ya ntemo kia kwanza nde yango lingomba oyo moko oyo ekotikala ko bandeko pe babengaki ngai balobi lingomba wana papa alobaki nani mutu akotambwisa yango poto mona oyo akotambwisa ngo poto mona ke lingomba oyo akotambwisa ngo mutu boye inteli boye lokola bapesaki deja likambo oyo paya papa Simo Kimbangu na ngai na nkamba apesa témoin lokola abangaki na ye bandimi tanto basali mabe abangaki ne bandimi tanto basali mabe moi pengana loba oyo nyonso yango na sengi kaka toko makaka poto mona oyo akotambusa lingomba tata Kimbangu tanga loba yeke yo oko oza pasteur général ya mboka nanga Afrika okozongisela nga bonzambe oyo ngai na monela pasi ya bosolo oyo na monela pasi yango nde apesa nga kombo lingomba ntemo kia kwanza mwinda na yo kake pa ya tata Kimbangu nzambe mokele tango ayela ngai na pesa ki bino ngo na date yango tango ayela nga lobike zongisela nga bonzambe oyo ngai na kela ya mokili mobimba ya 4 kona batu na batu basambela nzambe na bango na pesa ki bino mokili bayokaki balandaki batu pe mususu bazozonga batu na batu bazozonga na bonzambe na bango bazobenga ngai mokili mobimba litoyi na ngai na telefoni na yoka kapasi danger na yoka kapasi pona kobenga mokili mobimba bazobenga yo ya malamu na mabe bazobenga pona nini le papa bo makambo oyo papa bo makambo po toko salandenge nini nyonso kaka nga nazo pesa réponse bozela kaka ngonga ekoma tomona es munene ya nzambe po oyo ngai nazo yoka pa ya nzambe yango nde fona loba po tozala bapaya te ke o nga na yoka te famille nanga kutu nzambe yeko te ya ngai na miyebisela bango na bangi nagi tata na ngai sikoyo mokili likambo o nzambe alobi ke na te ya mokili bongo bongo soko lobi te nzambe soka tuti yo okokufila soko kufi awa mosuni koko pola nango awa opole bongo molimo kopola awa molimo nzambe mutame makangote bongo sikoyo molimo bato o bakufa ya mabe molimo na bango eza na prison o bakufa ya malamu milimo na bango nzambe abombaki bango aprotegeaki bango ndenge oyo bazozonga deja bazongaki balamukaki deja bazozonga moto omona pe mwana moki abotami me tango ozokola ozomona ke oyo pena mokolo azobotama mpona nini molimo wana ezongi na libota na yo baweyi bazozonga me sikoyo mokili tango bateyaki biso na kombo ya Yesu ke moto soki akufi libela nzoko bayei kokosa biso metangu baweyi bazoya koteya ngai ndenge nayebisaka yo ke papa da lunga na koteya ngai papa da ngena koteya ngai papa kisolokele tanga tata kisolokele tangu kutata kisoloka teya ngate me ayaki ka kolatsa nga sentiri moko boye eloko moko boye alatsa nga awa eza couleur sur couleur nini alatsa nga papa oyo babuku bestre balata balata ka wana muto ayako latsa nga papa kisolokele na yebite soki nini wana yebi na ngate yo ne muto yebi yango na yebi na ngate papa kisolokele mutu alatsanga singa wana singa alatsinga ngaboy papa ate aloba kuti likambo te ye kaka alatsinga yango papa kisolokele nga siko nga na yebi yango soki nini po bato balata yango ba député balata yango ba sénateur balata yango ba bourgmestre balata yango bon place wana toyeba te po ezaka bato ebele mais bato yo bazo occuper ba fonction ba officiel ya l'état quoi ngai sikoyo wana ngai moyena yeba ezate donc wana sikoyo lokola molimo azokosa na ye abongo to tokoma kaka po soki molimo akosaka tokomi na biso soki molimo akosi na ye ngai na fayi na ngai na koloba na ngai lisusu te
essentiel ka donc comme kana 2023 au date apesinga nzambe soki to komi nzambe akosi na ye nakoloba sute na fandi okoloba te mais au moins teke okozwa bato ebele oyo balandaka yo bakei pe na volonté wana après na suka décevoir ba vie na bon au moins teke ba soki eza lokuta bato wana bakozala détruit. Bon, tango nowe tango abande kosala bakosa ye kokosa. Bakosa ye hein? Nowe. Na Bible nde otangaka nowe tango abande kosala musala. Bakosa ye kokosa hein? Ah. Ça va. Soki bakosa ki ye, ngai pe bakosa na bango ngai. Kasera zoloba soki bakosi yo réellement so bazokosa yo tala bato ebele oyo bazolanda message na yo bato ebele oyo bazosala yo confiance tala degré oyo yo okotika bato na nzela okotika bavi na bango ebebi momona conséquence wana te conséquence wana eza ya ngai te conséquence wana eza ya nzambe moto apesi likambo yango ngaiti nga makambo nyonso o nzambe apesi nga na kokisi nzambe kuta sepeli tata Gembangu nzaza atongisili ngai bato kisantu bayiteke tata Gembangu atongisi nga nzaza tangu na yebisaka leta lukanga te tangu na yebisa lingoma Gembangitse na yebisa lingoma Gembangitse alukanga te tata Gembangu alobi fanda na yoka ka mawa tata Gembangu mukomuso ye kozana mawate nazotonga ndako kozana mawate na monika ndaku alakisinga ndako ekomi na ceinture ozomona na moni ba masona likolo bazotonga kozana mawate mokolo mususu ye alakisinga moni na sisi kotonga kozana mawate na sutuka bengabe nzambe na bandaki ko mawa pena tango alagisaka ngai ke yebisa leta yebisa lingomba Gembangitse batonga yebisa bango batonga nzaza oyo place nakenda ko pesa message yango na mabelamba na nsanda place tata Gembangu tikala makambo nyonso secret wana apesa kinga yango na lagisaki yango na mokili yaya bayokanga te tata Gembangu lobigo koluka bango susu te ngai moko nazotonga sikoyo tata Gembangu ayeko pesa annonce pa ya bana na ye oyo baza pembeni na ngai bazolanda apesi mwa musolo na tongi nzaza etongwami deja ngapi na moni nzaza etongwami tata Gembangu 77 makambo apesa ngai na kokisango na 2021 na 77 makambo sikoyo ndaku wana ba ingénieur tango baye batongi ndaku tango na keko soma batoli avant na keko soma ka batoli yango na tana ndaku tata Gembangu mukolo na ye alobi somba toli ya pembe na 3 toli ya vert ngana yeba peteke kombile toli kokota kuna oyo bazo sala mosala basala calcul kaka kokota 74 toli yaya toli oyo kosomba ezala ya pembe mais toli oyo kosomba ya oyo bazoteka ya 25 000 francs congolais ye moko azopesa prix ye moko bon na bino pasite ludingala kwenu kaka ebukena vo kama mbukoni kuludingala kwenu kaka bukena vo mono kiadi kama mbuko voilà bandeko to kama mbuko to komi kokende na suka ya émission na biso na yebi ke bolandi émission oyo na bokebi nyonso na émission oyo to mekio solo la mwa makambo ebele na kasabu moni surtout sujet oyo ekobeta bino mabaku mingi ezali ya roi divin mais on a loba na likambo nyonso tango yoki kozala mbango ya ko critiquer te mais oyoki mekape ko comprendre lukape oyeba benga nanu osolola lokola bozo solana ndeko na yo ko solana note na koloba bakambo mbala moko ya mabe papa bobo tozo koma na suka me ezana ndeko moko na Canada po telefone ngeza ya kokangama
nalingana tanga moi message à komela kinga par rapport ya ndayuswa ye azana Canada kombo na ye ebungi me kombo na ye na kati ya message wana komela kinga tana komi message ya téléphone eza un peu déchargé ayebisaki atunaki biso boy alobi pongi wana oyo tokolala ekolala ekozala kaka bana ya Afrika bakolala yango ou bien mokili mobimba bakolala yango après 3 jours tant tokolamuka nde tomoni bikamwa mokili mobimba ou bien ndengeni na silisaki likamongo les 10 ezalaki les 10 na 4 mois ndako tango basilisaki kotole yango ezalaki les 9 tango tosilisi kosomba toli nyonso ekoti kuna 77 toli 77 toli tataki mango pesa nga makambo 77 makambo nakogisi yango asepeli sikoyo ndako oyo ye kotongisa ye moko oyo atongi yango ekoti 77 toli le 10 tataki mango ye ameminga mokili mobimba yo makambo nzaza ndokolo deja makambo nzaza esili makambo nzaza otie deja batoli oyo etikali kaka makambo ya misala ya kati na baporte na bakrepsage na makambo oyo ya kati oyo etikali yango sikoyo almeminga mokili mobimba bato balali mindele na bayindo almeminga le 10 na 4 mois les 10 tataki mbango meminga bato balalaki omoni ndenge balaleli minele na bayindo les 10 bokoma susu date wana lokola ngai nazana ngali boma bokoma susu date wana bato balalaki mokili mobimba événement oyo ezoya nanu esalamate ezala na tanga Noé nanu esalamate oyo événement oyo ezoya lokola bato tozana tembe lokola nzambe akosi ngai pe yango nasengi pa ya nzambe moto oyo nzambe apesi ke moto yekita mokili mobimba bisika nyonso mabe ezali mabe ekotikala te solo nde yango ekotikala oyo bazama na mangomba na oyo asambelaka te oyo aza na solo yende aza elongo na nzambe mais oyo aza na solo te atako otongi lingoma na yo osali di gablo na yo ozwaka mbongo na yo onazana nga pasteur nga natongi nga lingomba te nazokende susu pe na ndako ya nzambe te po ndenge satana bakabwanaki na nzambe tango ozomona ozoyembela nzambe satana susu lokola nzambe afungulinga misu ngana lobi avana kota susu na lingomba na kena lingomba ti 2023 makambo soki esili na keko po na koko sangana susu na satana te ozomona tango ozokena lingomba ndenge nazana ngimbangi sekuna zokende ozomona satana susu azoyembela nzambe satana susu azoyembela Siko wana Satan tika batu bazoyembela nzambe batu bazoyembela Satan batu bazoyembela oyo nzambe bazoyemba oyo Satan so azoyemba azobina pe Satan pe azobina alonge na je namona kama makambo ndengwa na itinda kokoka te nazokoka susu te nazokoka te donc bongi nalala na ndako nakoka te donc makambo esila soki esili nango nafandi na ngai nafandi kimia efi sili nango yango nde voilà ba ndeko oyo balandi biso toyebike émission oyo ekola musamituna ebele tokozela mituna na bino tokozela ndenge nyonso oyo bokolobela yango toko yamba yango papa Bobo tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso soki ozali na message moko oyo okoki kopesa ya suka avant tokabwana na émission oyo. En tout cas, lelo lokola tokota de susu na émission oyo lelo esalami nzambe apesi likambwango ngai soki tozalaki ba témoin bazali oyo nzambe oyo azosalela bango mais nazolinga nanga te ezala awa na kisantu ezala bana kimbangise bazaye bele oyo bazali
ezala baza awa ezala baza mokili mobimba baza ebele bazoteya ngai bana kimbangisa bazoteya ngai ebele papa bobo supporter nyonso kaka makambo nzambe ezalaka boye ngai pe nasengi kaka nzambe kofinga wana ata bafingi yo kobangela ngote bon ni mwana nyonso ngai pe nazobangela na ngai ngote mpona kofinga wana ngai kaka nasengi kimia kaka ezala bisika bana bazali oyo baza ya nzambe yango kaka ngai nasengi naza susu na likambo oyo nako ebele oyo ezali oyo émission yekosila nango te tanto makambo oyo nzambe apesi ngai mususu na lobaka na ngate pona nini ndenge bafinga ngai na lunga koloba ngote nga bafinga na bango na message na ngai yango kaka en tout cas na soki na nga wana voilà soki ba mbote kozala bande kolimbisa ngai ba kombo mususu eza na telefone oyo koyela biso na motu yango to oyo kotanga so ba mbote ezali ya kopesa na bandeko oyo bazali libanda pe ba oyo bazali na kati na ba oyo bazo ndimela yo na makambo zoloba na ba oyo pe bazo ndima te mais quand même baza bandeko so oyo kopesa bango mbote matondo mingi mbote mingi na bana ya mokili mobimba bisika bazali oyo bana ya tata nzambe oyo baza ya solo nzambe ya 4 kona est l'ouest nord sud bisika bazali ezala mondele ezala moyindo ngai message na ngai mokili mobimba nzambe ye moko mutazoke ko panzango na 4 kona ezaka kate moyindo nzambe alobi na ngai na mondele akotosa yo mondele akotosa yo mondele nzambe mutalobi bongo ngai na bongwani na ngai teke tanto boye nzambe mutalobi fona loba kaka mondele akotosa yo message na ngai nzambe ye moko mutazoke ko kabolango na bana na ye tata nzambe mokolo wana tangu makambo ezaka ebele nakene kolobaka lisusu émission ekosila te tokoya lisusu koyoka yango po eza important po makambo ngo bapesi yo meza ya yo te makambo wana eza ya peuple oyo ezolanda yo population ezotala yo nde makambo na bango donc tokozonga lisusu awa tozwa oyo eza na yo po soki obombi nayebi te okobombela yango ni tout meka ko clôturer to proclamer mission mususu pour to continuer pour ça ba message faut ebima faut esila ebima bena voilà ba mbote kaka po yango na peseka mbote ba mama kumbu bisika bozali na mbote papa njuzi papa kabelako papa mokolo na makanada kuna bisika nyonso na este bande komoko bobenga kakuna ngakudu bakombo na en tout cas lise ezali mais en tout cas donc moki donc ezala na mboka Kinshasa wapi kuna na Luanda kuna na donc bisika nyonso kaka Afrique nyonso mokili mobimba bisika bozali oyo bolandaka ngai to yeba kaka kobanga nde nzambe na pesi bino kaka mbote na papa moto mopesa bino mbote bisika bozali bisika nyonso bana ntemo kia kwanza bozolanda oyo nzambe awo azosala ye moko mobikisi nzambe tataki mbangu azosala oyo azosala ya monene nakopesa kaka papa témoignage likambo oyo na maize beleme na pesa mo témoignage mokie voilà ndeko moko alandaka émission oyo azana mokili ya poto na koloba pe kombo na yete mokolo na abengi ngai pa bobo na landaka yo menga na zaki pe na christianisme mais na bimi na pona émission oyo zo sala na zaki pe pasteur nazote ya pe lisusu te nazolanda na ndenge ozote ya biso na mokili to comprendre likambo oyo ozote ya biso na donc nazongi na nzela na biso etataki mbangu aza na poto mais papa bobo to photo tindo ta mega osomba na tindiro $50 apesi pe $50 atindi soko $50 atindaki tangu nazali na Kinshasa na kenda yukozwa ndeko moko boye kuna atindaki nini na ke Kinshasa siko tangu na fandi tangu na zongi boye alobi ko papa bobo na ke na kameki oyo ya biso kaka awa ya Kinsantu fona zwa $50 wana sikoyo le tangu na bengi alobi ko papa bobo mbongo o natindaki baye kozongisela nga yango $50 mbongo baye kozongisela ngango na comprendre ozwaki mbongo metena na juite mais naza na kameki sikoyo pona zwa mbongo
ngabi komela ngango mboka oyo ozali na kombo ya mboka mbala moko akomeli ngai siko iye azozela kan seke mbongo pa bobo ozwaki te seke mbongo ezongi ngabi likambo te soko ozwi te na otini tata mbongo na beti code mbongo ebimi mbala moko na benge papa nazwi mbongo alobi ke oyo eza miracle mina libota na ngai pe na koloba ngo te oyo eza miracle mbongo na tindeli yo bazosilinga yango eza miracle ya kimbangu po tomona kimbangu nzoka bandi musala na ye banque esalaki erreur te yo kene tuna bango tuna binonga ayeba alobi ke na koloba kutu teta na libota na ngai oyo makambo na moni na mona ngote pasteur wana aza pasteur mais alandi kimbangu toyoka voilà ingeta pasteur to pesio mbote yo mutu olandi kimbangu sika to pesio mbote sika ozali to na pesi mbote na mama Nzuzi mbote na papa Nzuzi et puis libota na bango famille mobimba na pesi bango mbote ba mama Kumbu ba papa Kabelako ba papa Nzao ba papa boleke belé boze belé mais ndena lobi na tanga ngo na facilité ceux qui na na téléphone mais oya yoki te ay baka ke en tout cas motema na biso eza toujours toza elongo botika la malamu bo continuer ko s'abonner na pesi pe mbote na ba chaîne na biso oyo ezali RTDSK et puis JKV na PCP mbote na ntemo kia kwadza ainsi que Info 16 butika la malamu tokozonga lisu mikolo ezali koya poto ya ko zwa lisusu parti o etikali to pesi bandeko na biso nyoso ba cameraman bambote merci butika la malamu. Ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal.